Est-ce que na lunda tamba kendaka maîtresse azalaki sko mambo lunde ya na Luanda ndeni eza mutu na mutu aza vi na ye ngande naza na ko contredire te ou bien na ko loba teke entel aza lele basali ba makambo na bango ba benga ngate bazani ba elote ba neti la brune nga tikete na Chic Choc Loyenge. Ok. Eloko ezoka musanga mwana Chic Choc. Na koloba Jani azali na alinga na Chic Choc atabasi 4. Ba Jani azali na alinga na Chic Choc atabasi 4. Na yebi Jani do mwaso ko saka na ete. Kama kizoba na poto. Biso koma bato ya discipline pona kende kasho biendeni bonga tenga na coopératrice na lukaka ya makasi na mboko yo to ya mibali ya théâtre ba faux bato to zwaka bango banoko ya bana me bapio awa biso awa nde biso awa biso awa biso awa biso aqui somos nós awa biso aqui somos nós awa biso avec tous les 4 points tokos boulonde zande koto awa biso. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez. C'est beau. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez. Vous ne serez pas ici. C'est beau. À ses serviteurs, vous serez. Affermis. Il y a une version de confiez-vous à l'Éternel, vous ne serez pas ici. Voilà, Luca. Confiez-vous à ses. C'est beau. Action, système. Très bien. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous captez. Nous sommes sur le plateau de Miss Guel Télévision, Awa Bisso, comme d'habitude, toujours. Quant à moi, je peux que dire, le Bénézer, le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a sélectionnés parmi les vivants. Tandis qu'il y a des gens, au Bakoufi, Missou Bazana Pématé, Missou Bazana prison, Missou. Mais nous allons permettre quand même tous à paiement. Et ali pour que le Koumoun Kembo Ezonga Kaka Epainaye Moko Tata. Merci Lissoussou, Nabasel Nzambe Nyonso, Obazobon de la Pona, Miss Guel artiste Pona Georges Chimba, puis Pona Vision, O Nzamba Pesaki. Ce qui nous a passé vision, après ça rappelle provision. Un grand merci comme ça à l'homme de Dieu, le pasteur Eiffel Malonga. Et puis un grand merci aussi à pasteur Beste qui Bakidi en direct de Kinshasa. Merci aussi Nabasa Nzambe Nyonso vraiment. En tout cas, nous reconnaissant. Maman, j'ai tout eu tout. En tout cas, Mote et Komelayo et Sika Ezwamio. Merci à ma partenaire Nyonso Yarobi Visor Egler. Merci na immédiatement na iPhone. Merci Bongo Pelisusu na Boss Modogo Visor. Et puis en direct à Brésil et pas à Ker 12. DJ Ker 12 en direct à Brésil. Merci pour le savoir-faire. Na Pessi, artiste comédien Nyonso, on a présenté mes condoléances au nom de GSM Production. P émission Awa Bisso Mobimba. Toujours les Lapotobon c'est Janify. Merci sur le plateau. Dans la maîtresse, Saza Moko, il y a actrice, il y a artiste comédienne, il y a groupe Chic Choc Loyenge et Sikawapi. Abanda théâtre naïe, à jouer na ba Janify, à jouer na ba Tebele Bele ba Pofirens, à jouer na ba Tebele te redécouvrir ensemble na bino. Et puis tous la vraie version, il y a Liwa, il y a Maman Nabiso Tika Ibiso, Miraye ça, et c'est avec maîtresse ne te redécouvrir moi quelques ma vérité. Et ça quand ngai nem na kenda ko luka moi ba vérité msusu e boma moni bo sepela kina ningi bo komela kinga boyeba ki liwa ya defa o boyeba ki liwa ya babe ya chokoro lelo lisusu boye ba vraie version ya liwa ya Miraye ça tozana maîtresse ça loboko nanga ya moi si pona multiplier maloba te na pesier bonne nuit papa bonne santé kimia vraiment et ça passe ya yo koleka na bilili boye depuis Tanyo Soza en Angola, bah réseau ça par rapport à Ezarani mingi. Nalinga vuma mingi naza nandako. Ok. Nalinga mana za na entrepreneur te pour entrepreneur ya monde ya théâtre comme mabe makasi. Vraiment. Yango na evitaka vraiment na vanda mingi nandako. Avant tout que na ba détail mususu, ba mususu ba ebité maîtresse nenani.
au banda théâtre na groupe ni est-ce que vous avez un chic choc le ngem bala moko no banda théâtre soit tu as un groupe mususu ndio yako kota chic choc le ngem. Merci beaucoup pour la question na yo. Vraiment. Ngai vraiment na mona kasavo buna et ala numéro 18. Très bien. Tant chic choc ezana mangai. Nga na okende na na Martin pour naza sportif. OK. Naza vraiment 4e dan na Shotokan Shokando. Mais tant ngadia dia pour grande sœur na landi. As kangama lupangu lupangu na pozo. Ngadia da za lukakaka azaki ko solola na grande sœur fona za na chic choc. OK. Alors mutamemanga na chic choc eza défunt Moselo. Mais mutu alakisi ngai ndenge bajuaka na monde ya théâtre eza Jani. Jani Fay auto kufa koso. Mutu alakisi ngai ke maîtresse lekali boso sala boy abrifenga do eza Jani. Donc théâtre no maman bandi na chic choc loenge. Oui. Na banda. À part Jani Fay, na ba génération oyo kutaki à l'époque vous avez na kutaki ba Mami Joksa, ba Epela, ba Vie de loin, ma vie okele, na kuta moi bato ba Zizi. Ba mo na kuta moi bato ebele. Vraiment. Na chic choc loenge. Kuta ba Soleil. Na kuta pe Soleil, na kuta Ladi, na kuta Chocho. OK. Bon tant wana nga na koti. Ezai su makambu ya ko jouer ezalaki Moselu te koma Jani. OK. Nazapena na pasi na motema. Pasi ezosala nga na motema parce que motoyo asala ke ngai nazala artiste eza Jani. Chic choc eyebi. OK. Ke moto asali nga lelo maîtresse pona nazala artiste eza Jani. Tosai na ye mwa makambo ebele ebele na kati ya chic choc wana na chic choc wana tosai soto ye na répétition tant tobima bato na bato bakenda na ba place na baonga nazalaki Mama Epela na ngai na Chocho na Mami Joksa 4 personnes donc tosai soto bimi tokeluka place ya kolia soki toluki place ya kolia après toke OK, l'explication est claire. Vous avez dit en temps belé déposer en Angola. L'artiste c'est ya chic choc le n'y a part ni na yebi na mona Soleil yozawana à part binomi balonga ni na yebi. Est-ce que ça l'artiste me ça chic choc le nge au bozana bon oui, tozana Ladi, tozana Chocho na leki ya ngadia dia. Kasule na bako do mwana suka. Charles. Azana Ojainda. Tozana est vraiment awa malwanda. C'est-à-dire ngai na présenté pe ba mes condoléances na na famille artistique. Moni lelo to peut-être Jani Fay. Mobutu. En tout cas molimo ne pe marana kimia nzamba pesa ki nzambe pe azui. Ya le bien na circonstance nyon soto komisara kombo na e. Na posi bongo merci na batonyo so bazo sunga be ba artiste comédien. Maman Hortense Ogo Somanet. So mon ami a changé trop parce que maman Hortense en salle m'a bien bokende ki kolo bosomba manette et pas maman Hortense oboka ki libanga te bako kabelo pété somba na ba selonde moi discount ndenge zala kaka pombongo fait ko taraper pour maman Hortense a continuer au salaire m'a bien. Alors maîtresse obi lelo vie à réalité ndenge ba artiste ba ko fela on mérite un peu to solo lango pour aweza biso. Par rapport à la réalité, les artistes bazo koufi là. Liwa Jani Fay, il y a des rumeurs qui disent que non, à koufi pour moi si la brine et tout, n'enge toyo ke liwa nanga inayo. Mais liwa ya miraye ça peut awa. Ezala qui était à koufeli, à koufa ki pona mobali. Tout ce nom mamba Jani Fay té parce que non peut te kundi été. Tout ce nom mamba miraye ça. Comment est-ce que ya basi ba koufa pona mibali, ya mibali ba koufa pona basi? C'est-à-dire, il y a un moment miraillé ça d'abord. Il y a une question pour nabi que yoza moko ya bato yo, parce que il y a une vraie version et il y a miraillé ça. Paix à son âme la donna. Merci pour la question nayo. Miraillé Sazaki grande sœur nanga. Très bien.
oyo ayaka na ndako aguti mbenza ayebi. Même bana nanga Leila Motanda, René Motanda, Strela Motanda, bazomona bango, bazomona Miresa, mama na bango. Osoki aye, azalo ba penanga mama na bino na yebo yambanga te. Nakolo ba liwa ya Miresa. Nazalaka na Aimé, nazalaka na Movoto. Nalalaka na bango. Mais mutu aloba nanga vérité azate. Bazo sala makambo na bango ya caché. Ofuna bonga manana. Bazo sala makambo na bango ya caché nde nini. Ngala ko ya epa ya Aimé na lali. Aimé obetelanga eloko te. Na ye epa ya Movoto na lali. Movoto pa obete eloko te. Ok, bazalaki na makambo moko ya se. Makambo se sango eza nini? Ya se eza ndenge nini. Problème eza iboye. Mobali wana Blanchard. Ok. Azalaki mobali ya Movoto. Très bien. Balingana kala. Ok. Mais tant bakomi ya Movoto akenda na coin na ye, mobali wana pa akenda na coin na ye. Ozo comprendre? Eza pena bongo. Sikoyo, tangu baye kokutana, eyo sala na yebite. Pon nazo se souvient lisusu na matanga ya mwana Movoto. Mobala Miresa zaoya. Après yo sala ke Miresa ya lobi mobali na bini Congo. Nde na ye koyoka ke Movoto azao vivre na mobala Miresa. Siko makambo eyeba inde nini. Ok. Na oloba. Eza biso. Ngaye. Nazoloba po na boya ki kolobango. Mais nazoloba po awa eza biso. Eza biso, voilà. Nazoloba. Ezali na jour moko Aimé te mutu abandaki liboso Kadogo. Kadogo alobi mobali wana honoré passeport. Ako vivre na Aimé te. Loba vivre na Vaidei. Maîtresse to sala no eloko mobo. Ngabe eloko nini. Somba ship. Loba na honoré. Yebisa ye tala Aimé azaboye. Ezalaka na 19 ans. Wana modogo nani Kadogo mtatindi wana zana na Turquie. Voilà. Atindi yo somba simasika. Osala oloba mabe ya yeli ship wana obwaki. Nga na yebi eloni no kansela yo. Sko Kadogo yebe ke nga na Aimé to wana rando. Toloba na rasute. Ok. Ozo comprendre? Asale eloko wana. Tangu na vande komi tonga binzambe. Totambola na obanga nzambe. This girl, nde na zabo na kooboma mutu te na koosala mutu mabe te. Poso lelo na sali mutu mabe ezongela bana nga. Tant Kadogo alobi na nga bongo, nakanga na motema, nakangi na koka te. Na yo yebisa ezoka. Tala Kadogo alobi na nga boy. Keneti na loba ba vérité ya Aimé. Ba vérité nini yo ngoloba ya Aimé na l'époque wana po bozali na barando obondo mona pe vie privée na ye. Na époque wana Kadogo loba iboye. OK. Loba na honoré et mazalele Aimé azana cancer. Et lesbienne. Très bien. Et mazana cancer. Babilo mo abongo. Sko to Nathalie puna nini alobi na nga peke o nyoso senga na osala na yo tala nzoka biso batise to boma na abo na sala yango te. Après na yo yoka Aimé abenginga maîtresse tala eloko eleki boye Movoto abengi mbanda na nga mwasi honoré. Apesi ba photo na ba numéro ndenge pe honora yaka na Turquie ayebisi mamnyoso nga na yebisi Aimé
so eloko ekomi eza kadogo po atantaki nga. Ok. Lokola epa na nga esimbaki te nde asali epa mo voto alors eme nga na donc groupe je wana a utilisé qu'on se pas mon voto. Ok. Ko nga na groupe na bango wana baza ba groupe na bango na za te namoni ema tindeli ngai bavoji tango tindeli nga bavoji natali na bengi mbaikya eza nini ote ngai fo kende nanu ozwa $50 bango ba ya prometa kiyo a prometa nga na keipe ima sali omba moko emepe apesi nga $50 na kei nazwi yango na ogenda to nazwi na ogenda ayebisi nga maîtresse bavoji otindela miraes naza sage natali bavoji ya somo boye nakoki kotindela miraes te. Ok. Nabengi afande ngabi afande tala boyeboye afande bi mama kosala yango te parce que tangu bazalaki ensemble na bamakambo na bango ozala ete kosala te na yo benge eso ezoka abi nga na groupe wana kosala yango te baye koutilize mwana mais nayebake jour mosusu wana Miraes ayebi yango tango akomeli ngai maîtresse makambo nosala mo voto na policier yo nyonso après nake kongo ngabi ayaya kosala bongo tabi okomona sikoyo okomela nga na message nga na otinda na voji nga mpe nayebisi bondeni nga na otindelo na voji yo ozokomela nga lobi nazoka pema moye naloba boye eza te me loko na osala boyi nanga siko na nyonso elekaki nakopia ofoti te bango tu bafautif parce que nga nazali camarade na bango naolala na bango naolamuka na bango nayeba yango te. Mais apparemment c'est là va dire na bango pe tous que yo za randi moi soni makasi bablo musu songo ba nobe to na nga cash pour yo za na mama na songi oui soki naza songi so ba ebisa nga seke ta musu Miraes ngo kufa te pona ngo ke direct na ebisi Miraes to ngo luka ndenga osala sko songi na tonga nani nga maîtresse na tonga nani ba boy pele ba ndego bima ya batu nani maîtresse neti nini boye na groupe mo na kana groupe ngo wana ba publication moko boye ya batu ton susu ya masolo moko boye ba ndo banda yo kuma na niveau ya osala faux compte mo ya Facebook kapo bimisa ba secret ba ndo so la groupe wana ya bien compte wana ezanga te oh nzambe compte wana ezanga te siko soki compte wana ezaki ngai pe na bimisa ba makambo nanga compte wana ezala nga te ngai nayoka compte wana première fois naze pa ya internet na ye wana babuba baza osala tournage ba informe ngai epa ya afande na eme yo zoseka yo yebi te kombo no ekoti nga bikombo na ngai ekokota ndenge nini zela fanda koti atiaki telefone na charge tango atali compte wana moni maîtresse ngai bokotanga na babuzoba na bino te kombo na ngai ezala na babiloko wana mais ezalaki kaka na mutu oyo aza osala makambo wana po nga pe bapotika nga babuzoba wana compte wana na osala ngo po ane lelo nde tozaka susu na lado na te Miraes na biso pe ya son âme molimo ne pe ma toujours na kimia ndenge tozalaka susu na ye te to comprendre nini nani pe na sala za cause a provoquer liwa Miraes papa nasi nalobaka yango lokola wanganaka eza mwana mobali lokola wanganaka ekendaka abongo mais ngai maîtresse eza mwana mobali eza mwana mwasi te mais ngai nani mwana mwana mobali kaka
mais ngai maîtresse omoni ngai Miss Girl omoni nga naza na tante po nga naza opéra naza na tante navandaka nabandaka kokoma sondeni est-ce na lunda ntango bakendaka maîtresse azalaki siko mambo alunda eya na Lwanda ndeni makambo ya lunda po eya na Lwanda nayeba ndeni po ti konti wana bazoloba entele azala na boye entele azala na boye nazala na lunda nde naza na Angola 21 nakenda lunda te makambo lunda ekomaki ya ndeni omoni bandeko na biso ya mibali ya théâtre bafo bato tozwaka bango banoko ya bana me bapio ntango biso tozwa bango banoko ya bana baotala bavi na biso pota nsima baobeta biso 12 ok eza bien te eza bien tata moke te nga so nalobi tala oyo nga na ye ya pasi ya moto alakisi nga théâtre mpo lelo nayebanake naza artiste mais bengisanga moko mosusu mpo na opanza oyo okee na nga place asa te nga ya maîtresse maîtresse ntokeno place asa te na frio na bino wana vous étiez au nombre de combien au moins vous avez bina mo ebele hein Baptiste te Baptiste ya basi na ndebo ndo kangama vous avez bina mo ebele bon tozalaki mwa ebele awa na Angola nakangama na Aimé na Movoto mais nakangama vraiment au famille nanga eza Soleil eza Ladi eza Chocho nanga moko Chic Choc ata mokolo moko te Miss Girl oyoka biso 4 tobundi toswani nuka talanga na 21 na Lwanda après nga Ladi après Ladi Chocho après Soleil poni tokoswana te tokenda na ape na bandako tolali ba groupe mususu toyokuta na lycée Busanganyawa desali babuzoba wana mais biso bana Chic Choc ngadia nana yoki rapport te ke bana Chic Choc na Angola babomani poto tikala ko bomana te siko na ndenge bandolo ba ndenge toyoka ngana wata moya selon mon ba rimera na ozwa ko affirmer likambo te so ina zuna ba perte tangibilité c'est-à-dire na ndenge lobama c'est vrai que na moi génération de boyaka entre bino ba basi bozala mo belé ba ememba ikia ba net mo photo ba maman étoile Yolande on bazala kawa ba maman to babi lelo na bana basi ceux qui théâtre la diaspora na Angola et baby eza pona bino basi beaucoup ici ba jia qui les bien pour mi génération na hebite ndeni na koloba mutu na mutu aza na vie na ye omoni nga nde na zana locks ba benga nga ka lele menga na maître ozoyoka eza mutu na mutu aza na vie na ye nga nde naza na ko contredire te ou bien na koloba te ke entel aza lele na lobango te mais ki lezi bien eza ya makasi oyo batise musu na Angola oyo bazana ba mibali me balele ya makasi wana kute ko longwa te ya makasi baza na mibali na ndako me balele ya makasi baza na mibali na bandako nani azara pile si bien nani très bien donc déjà maîtresse Samboka alors ndeni ba artiste baza pour s'organiser moninga lingana ngate to choquer ba to ko ba vérité mais baza na choquer parce que biso veut déjà ba artiste déjà moko ba réalité aussi passe à la monde na biso
Alors, artiste et comédien, baza, on va dire maintenant en Angola, wapi? Bon, biso artiste comédien na Angola, ezosala pasi, même bato a poto. Moiti na vanda ki libanda wana, bato a poto ba obenga ngai maîtresse. Batuka ya France. Neti Dominique Maimona. Okay. Oana motema ya mama maîtresse. Atoninga, comment c'est possible que ndeko na biso ya mobala kufa pona mwasi ngabi bolinguza na ba neti Labrine nga tikete na chic shop loinge. Okay. Eloko ezoka musanga mwana chic shop. Na koloba Jani azali na alinga na chic shop atabasi 4 na yebi. Na yebi otobando sola nae. Na yebi Jani do mwaso ko saka na ete. Vous comprenez? Mais lelo na yo kake Jani nani Labrine asaka na Jani na poto. Na oki mabe. Na oki mabe makasi. Poto za kisasa te. Bakosaka na te, bakosaka na yo te na kisasa. Akoma kizoba na poto. Po na yebi ki Jani fai. Yaya wana na yebaki. Na okipasi na motema na ndenga mukete. O na oloba. Ebele ba yebi o Jani abimila bango na shishop loinge. Moyen na tangezate. O baza o comprendre kutu te soki avivaka ndeni. Soko azalaka ndeni. Mame peta yebi eloko na oloba otiti. Po wana bureau. Moni so aye na Luanda awa. Asa ipananga. Tanga okoma na lufa obenga nga de ya maîtresse. Na kati de ya ngambo na bino Angola. Epela yebi. Lelo tozo kamwa biso bana chic shop même elonga kala zo kamwa. Labrine abomisa Jani. Toki pasi makasi na motema. Yango tolobi c'est que Jani esprit wane longwa ki ye akomi na esprit ya sango na poto. En réalité, beaucoup commenter les couleurs. Quoi, il y a un par rapport à avantage au la discipline, ça fait mal aujourd'hui, tout ça, sous n'a jamais faillité, mais tout ça, je suis dans la puissance qui mémoire. Il y a une circonstance, surtout dans la Congo. En tout cas, la minute où déjà, le programme, les D. Mardi pena mardi vraiment toza marakana mais sangonae misgel na katote na yoke kabolanga sango ya liwa ya Jani e kabolanga na ndima te pende na zarabo moso na lali na zo ndima te ke Jani ya Jani fai mutokufi po modelo yo yazalelaka ti bato baolo bote mwa swana Labrine na bandaki na po akome c'est faux. C'est faux. Labrine banda Congo azaina Jani. O abota na po na Congo te. Ngaza pire apote nazaki pire Jani. Parce que moi arrivé autour de banasuka teno bima pena na po te ya lokuta. Ya lokuta. Omoni kaka monda ngonde ekendaka. Eza mambo solo te. Na vanda mutu abenganga nani? Charles Fondele Kiangadiadia. Azana Ojaenda. Mobali ya minene. Ye mutu abenganga na vanda bu maîtresse. Est-ce que yoki Jani akufinga mutu a souhaité ngai a selinga vidéo anniversaire akufandeni. Allez, Charles Abandi obenga abenga ki soleil azalaki na marché a oyokate. Après nga na landeli soleil, na landeli ladi, na landeli chocho. Après na komi ko mona vraiment ba publication.
En tout cas, ça fait mal, maîtresse. Nous avons fait ça biso, ma casse, nous avons fait ça ma comédie, ma casse, pour que tout le qui ça étape, oyo, il y a Kouboumi, ça a disparition, il y a Janifa, ils ont ça, ça passe. Et là, il y a même Angola, ils ont qui sport au théâtre. Non, et là, mais ngai na Angola, ça sport. Ngai vraiment, na bandaki na Braza, nazali na club nanga na Jeanne Vial, na Wenze. Compétition mon Jeux olympiques féminine bayo benganga na zonga mbangu na Congo tangu na zongi to sali ba entraînement kombo ebimaki ya liboso ngai ba style nyonso mais ya basi toyo kende Iran tokendaki Iran mbala moko te tokendaki Kenya tovai na Kenya tolongwi Kenya toke na Dubai tolongwe Dubai toke Iran na Iran penda mindele basepela na Shotokan te na kende Iran na Shotokan te na kende na Shokando maître dalo ya yo yango wana maître ya formé ngai na Shokando président na biso Fosho Tedi na kendaki Iran kolongwa Congo na ke Iran na Shokando shoba maître na kende pena na Shokando tangu na des sports musio sport théâtre te théâtre bayo kutangai na Angola nde lokola eza musalo na salaka na continent nga pena naza 4e dan Shotokan Shokando. Naza ma 4e dan. Et arrivé là déjà que le comédien m'a manqué au respect petit. Biso koma bato ya discipline. Pona kende kasho biendeni. Ngai vraiment ba comédien ou bien comédien nyonso bazo luka ba problème nanga nazo éviter bango. O nyonso tozoza na bango baba rando moko boy na otala oyo so na bina kene boseke na oke komarka donc ya sir mais na otiko ka bongo babenga na bango tenga na coopératrice naza na lukaka ya makasi na mboko oyo donc mbongo moko te oyo bakoka benga nga onga na luka yango te na mboko oyo parce que po noko na ngai Général Jean Motanda balakisanga ndenge ya oluka anoko na nga moko atikala na vie babotami 8 bakufi 7 mais Général Jean Motanda ponga Françoise Motanda ye Général Jean Motanda basusu wana noko na nga moko alakisanga ndenge ya kokende direct ndenge ya kobanga nzambe ndenge ya koluka ya mutoki na nga moko do soki basali ba makambo na bango babenga nga te bazani ba elote et puis bati c'est tout presque o bazana Angola baleka o aleka na ndako ya maîtresse tenani ba presque na kolongola bidi na moindo na ma moindo place boza na pied bino mbote mais il faut na benga bidi na moindo bango pe baleka le reste ezala mira esaza na sama bele aleka ko bato bazotala yo esali bango kendo leyina awa biso moi zo mbote moni par rapport à ndenge na calcula que yo ne toke na mote ça disait l'homme sous bombi nanu to c'est la montée les caboto au panzate bongo photo sur la pe mon sport mote baso zo ke nini donc bato balinga ko baso ba mbote famille pesa bato bolinga ngai nazobengisa vraiment na matanga na marakana président Abel Maya akozanga te président o maîtresse na Viana na mardi na mon absence na ote poche ya Luanda maître Bolozi poche ya Luanda kozanga te maître Liebo Bolozi na congolaise akozanga te bato na otanga bakozanga te mardi tolela na bango elongo le grand commandant
papi kotazo aza fa Ok. komeka kute wana soda ya solo komando Les mots va chef Ndombele na pisimo. ye penda kotazo akozanga te Très bien. wana za biro wana balongolaka te aguti mbenza wana totikalaka mibale na Afrique ya na nga wana aza bijoutier na via na villa mibale na Afrique ya na nga epela yebi étoile yebi basila dore bayebi do tozaka mibale na Afrique akozala na tindi na tie lisusu Prince camarade ya Serge Maluta mobala makese na Viana Serge Maluta ana sala a cercueil aozala kuna ozoyoka na tie lisusu Prince Mbaki Prince Mbaki mwana quartier neuf président ya bana ya njili ya quartier neuf mwana ya mbolo kwa kozanga donc ye kutu so azangi mabe makasi na tie lisusu vie na ngai Nelson Maviengele mobali ya mama Pasteur wana mokonzi ya bijou lisusu jaba Vraiment. donc bango bakozanga te na matanga wana oyo nga natangi bango bakozanga te nazana bango nazana bango vraiment donc tango tootala bato bayolelisa biso oyo natangi so bazangi problème nanga. Très bien. Donc il faut bazala wana. Le boss Bionic Ibanda. Vraiment, merci maman Nono le boss de Maracana pour l'offrir ça espace. Et pas ma comédien pour qu'il valide la collègue Nabango et qu'elle est bien. Merci. Un leader a pu les tout puissants. Je t'aime Kanina, Mukolo Aki Angola. Yemei. Yemei. Ma valeur si. Mon vieux. Puissant. La petite moté bon là bas Yangai, maman Madame Moïno. La petite moté papa Franck Boukassa. Papa Franck Boukassa, il y a Fondation Emmaël Franck Boukassa. Nous avons beaucoup de biso pour avoir des arabiso. Vous avez besoin de la publicité, vous avez besoin de l'obéla makamunayo, contacter biso, aux artistes, vous avez besoin de tourner votre clip, bien biso. Vous avez matanga, vous avez besoin de l'écran direct pour que vous avez biso. Vous avez un mariage, anniversaire, conférence, concert, bien biso, tout couvrir amour pour et ça la bien. Okutana à la prochaine. Awa biso isonde awa biso awa nde biso awa biso awa biso awa biso aqui somos nós awa biso aqui somos nós awa biso avec tous les 4 coins Logos bulonde zande koto awa biso